La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Moko il faut tozala batu moko il faut totika motema mabe to moko il faut totika vraiment kokotaka beaucoup plus mamba batu et kitoko mingi te. Est-ce que bino bomoli déjà beauté image leki na TV to coquette ça leki na TV pa yebisa bino ke yena mwasi ne baboyana to yena mobile ne baboyana poni congolais bolinga kokota maramba batu kolinga ko juger batu tina suka. Et ça la kitoko te tokende boye coquette na mobile ne baboyani tozonga boye beauté image qui ça akutani na coquette te. Est-ce que bomoni ba photo te na matanga ya beauté image bomoni ba photo o te coquette azaki na beauté image photo na tili bino na se o coquette la ti Julia noir oyo azaki na beauté image bazalaki ensemble na matanga siko baboyana to baboyana te ya biso nini ya yo nini ndeko obo mesana ka koya kofinga ka batu lelo bo balukeli coquette lelo bo zongeli su coquette mais franchement boli ko landela mamba batu lelo bo yeli su kolobela coquette pona mamba libala ne na beauté image bolingaka batu s'affichera na réseaux sociaux tondeni bolika bomona aktala yana batu mususu ba décider ke ndenge to bande ko milakisa liboso to milakisa na biso bongo te yana batu mususu ba décider ndenge pena to zaki réseaux sociaux tout vraiment to ça non moi différence moko boye bino posa na bino zaka lelo bomoni coquette na beauté image na réseaux sociaux lobi bomoni coquette na beauté image na réseaux sociaux non ataku libala ezate ya biso nini yana ndeko msoko make babalanaki na public il faut baboyana na public yaya likambango nini oka ko crucifier muninga bo internet mobimba tokende boye coquette tozonga boye beauté image et ça faire na biso te bango moko bayebi nde bamemela bolingo na bango mo bayebe sika babandaki so ezake o basilisi bolingo na bango eza bango moko ba continuer te bango moko ya biso nini o biso toyebi ezake babalanaki na leta tomonaki babalanaki famille leta église wana tomonaki. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vraiment bande onanga tolobela nanu likamba Maxi Bien-être. Alors Maxi Bien-être za produit oyo biso soto yebi en tout cas tolobela yango mingi na chaîne na biso oyo ezali bongo Xile Botelwa TV. Maxi Bien-être eza produit oyo ezozongisa ba système nyonso normal car nde na yebisaki bino Maxi Bien-être eza vraiment produit moko oyo kosunga bato ebele e yana bato ebele bazana ba problème pona ko vivre eza na bato ebele ba mesana ba kisi eza na bato ebele bazo vivre kaka na ba kisi
accident ça bakisi moye ba vivre ezate et ana bato belé o ba vivre ara donc vine mobimba zaka ana kisi na kisi do sura meli kisi te abeli alors bande konanga maxi bien-être eye pona kosunga bato nyoso o bana ba maladie ba o nyoso maladie ewumeli na nzoto ba o nyoso maladie liko tika nzoto te o okoma komela kisi moko boye o melaka kisi moko boye en tout cas maxi bien-être eye wana pona ba papa pona ba mama nyoso ndeko baposa nzoto esila mama o baposa nzoto esila papa o baposa nzoto esila en tout cas maxi bien-être eza wana ezo renforcer ma système na biso donc ezo zongisa lisusu ba système na biso normal ezo zongisa lisusu ba système na biso normal donc maxi bien-être eza wana pona biso nyonso bandeko na ngai oza na besoin ya maxi bien-être contacter biso okozala décité esika nyonso oyo kozala bakoyela yo livraison partout leur place nyonso oyo kozala bakoyela yo livraison ya maxi bien-être alors bandeko na ngai tozonga nanu na likambo oyo tozonga na likambo beauté image lelo Irsil Beauté la TV aeli bino likambo beauté image pourquoi trop c'est trop internet coquette ça aza comédien ou asala théâtre beauté image a comédien te ngalo ba na bino toujours ba comédien na biso soki ba balani bo balani comédien soka bali mo balo yo ke bala azala comédien te azala comédien te beauté image aza na mutu moko filmaka na ye azwaka ba image aza donc aza cameraman to yebi beauté image tango yoka dia image donc elakiseke azwaka ba image akano beauté image a mutu akala na réseau pona mamuna ba image yo Tota koyoka ba mambe bimaka awa beauté image contre nani Rita Kimanga et si la makambo na internet ezala lisute alors batu comme makambo na ezala lisute lisolo obete ezala raté nde to ya kaka poto ya loba makambo mususu oyo esengela te batu koloba soko moni koza poso obeta lisolo coquette na mobile na eba boyani coquette oza poso yo pesa information zala ta na manière to pe zala ta na maîtrise à likambo yango ngana okamwa de lo batu musozo na maîtrise à likambo te mais oyeka rapo ya koloba oza na maîtrise à likambo te oyebino likambo yango te ndenge zokende la manière ezate ya olobi ya likambo mais oyeka quand même po oya kobeta lisolo eya kitoko te eza kitoko te kota na ba commentaire à coquette okokamwa ozala desi na ba commentaire à batu mususu soki coquette aboyani na mobali na ye lelo eza biso te eya libala na ye tango ba desidaka ko bala na biso pe tozalaka te tomonaka na internet coquette na beauté image babalani tomona coutumier tomona civil tomona religieux alors soki lelo ba décider bango mibale kene toza boto décider na biso ke to boyana eza bango décision ou te pa na bango libala eza ya bango mibale bao bavanda na libala e ya bango mibale nde bavanda na libala na biso tozalaka te to abato to accompagner bango na ba félicitations e bovanda bien bo umela nyonso toloba batu musupe oyo finga pe baya bafinga na bango nyonso eleka na internet tomona alors lelo coquette ça saka obligé te comme banda ko publier ba vidéo ye na mobile na ye a continuer ko publier ngo ti na ti azaka ko obligé te bazo obligé o battre la foyer na bango bazaka obligé te ko ya ko publier ka ye ko to a publier non il faut bomba ba publication musu eza ba publication te ba blog musu eza ya ko publier te il faut bomba babiloko mususu mais biso tozaka wana so tomonika muto bato mibale ba affiche na bango zoleka soutenir donc tozaka wana pona vérifier banani bazoleka na internet banani ba photo na bango zoleka na internet so monika ke bato mibale internet photo eza lisute aleboye na makambo na bino donc so monika ke bato mibale ba photo na bango zoleka sute na internet bato mibale nde to bando mona ba na internet to mona bango lisute ale mbala moko boye o nde kutu ba oleka boete o seke mutu bo pesa seke donc seke wana bo jango bo tiango pe ya solo donc yo moko pesi studio pesi développement au conclure ngo sans o vérifier na bato baza na kati ya bolingo mais non kitoko te pour moi on te que ça kitoko te beauté image azana kisasa te azaka na poto
aza na kisasa te aza na poto siko bolika ka kokete ayaka kaka atie video ayaka kaka atie video baokutana ayaka kaka atie video non bote image ana kisasa tu ayaka kolela ndeko na ya kufaki ana kisasa soki bakutana te ya biso nini mo botika ko stressa bato na internet franchement réseaux sociaux mo il faut totika ko stressa bato trop c'est trop lelo ka bino bofingaki ritiki manga lelo boyo opesa ye raison mpo boya topesi ritiki manga raison tala lelo koketi na bote image baboyani bino bomoni place bango basigne divorce na internet est-ce que balakisi bino nde basigne divorce na bango bayebisi bino baboyani ta bino bosakana bato bakenda komine bosakane koboyana ya bato basali na bango kaka yaka tovanda eza facile ya koboyana ya bato bakenda komini yaya bato bakenda komini baboyana pamba te bato bakenda komini baboyana pamba te bandeko nanga baboyana pamba te po eza procédure po bato bakenda komini baboyana eza procédure mulai procédure wana bandeko eza mulai eza likambo ka te ya kaka moko lelo toboyani lobi kuna tovandi na biso eza mulai procédure mulai botia bango à l'aise toano koto tokende boye makambo karini koto boye koto boye toza su yango réseaux sociaux yango c'est quoi yani ba vie privée à la soute ba vie privée na internet ya la soute bato bana droit osala ba vie privée na bango awa na internet vie privée alaka lisu te photo mo boye natieli bino na miniature nanga na asir na encercle yango ntongo natie na miniature nanga bato balandeli koketi baki eza te alliance eza te olongola alliance pourquoi yaya alliance tolongolaka tovandaka na alliance te ke bando olata baki wana olata yango kako mama mo tolongolaka mo pe longo sa pe musala bomoni pe loboko olongoli pe mo pe seraka po moni esere pe boye loboko ezwa kimia olongoli tolongolaka ekoza longolaki abosani nga moko personnellement nga na longolaka mo pe na longoli na tiango pe likola mesa na sali na makambo na osala omona pe na lina bima na bosani aza ko obligé otambolaka partout na alliance te bozwi ba réponse oye moko azo répondre bino bato boya commenter pour na ofingaka koketi bomona ba réponse opesa bino aza une femme mariée quand ndenga ebisi bino ke naza une femme mariée je suis une femme mariée quand ndenga lobby aza une femme mariée alliance ou pas koketi bala moi c'est bala mwasa libala donc le lata bote image olobi ke oba kabona le lata koketa bi bakabona ko kabona bango elia temps po baleka ki na commune il faut commune pesa ka bango no deuxième chance il faut commune baleka ki na commune ko kabona bato baleka na commune e amatata na ibisi bino ezaka teka mba moko pato kaboni kende vanda ya kavana no bato baleka na commune bakabona kana pasi bato baleka na commune bandeko nanga bakabwanaka na pasi ezaka facile te pona bango totika koketi kimia na mobile na ye bavanda bana bebe na bakoketi otala no mwana ye bomoni koketi azongi musala avant azonga makambo na ye aosala makambo eza vie privée na bango na minute o bato tu ba comédien tu ba o ba mitu esala ba raisonna ba mona ke non ko ya ko affichera mobile to mwasi pampa mbeza kitoko te pour réseaux sociaux ba diabulunde bazalaka bomoni réseaux sociaux o ba diabulunde ba na réseaux sociaux ka pena diabulu ya diabulu ba demo pena ya ba demo de bala na réseaux sociaux yon bomona bato musu ba yaka na bango suna mibali na bango te to basi na bango te na réseaux sociaux mais bino bozaka wana alliance eke wapi ko talaka likamba bato lokwa soki eloko nini boli ko vérifier makamba bato ba vérification makasi boye muto publier photo bozo landela tina linzaka tina suki boye ba eloko nini eleka boye e kitoko te e avi na bango si bo finga botenani ye ritiki manga ngo bo finga e ritiki manga so ritiki manga bo finga e awat lelo boye susko pesi raison to pesi yo raison bote image za mobilité bote koketi ndeni mobilité na koketi babota ndeni non biloko botika
biloko botika kitoko te, botika koko salir ba réputation ya bato kitoko te, bomonte ke bo salir ba réputation ya bato pour rien. Baza mwasi na mobali bandeko boluka bakabwana boke kolandela histoire ngo bien kokete na mobali ne baza na no bakabwani te, baza na bango mwasi na mobali, baza mwasi na mobali na bakabwani te. So bana matata c'est normal, bolingo nyonso yalaka na matata. Soki ote na bakabwani te me bana matata c'est normal po love tout et na matata. Bolingo nyonso eya na matata eza na leo ele ba baloba bongo eya na leo ele ba baloba bongo ti na si boyoki bolingo nyonso bibo kasta baloba pour le meilleur et pour le pire ezala ndeni ba pire libala ya ba temps difficile ti ba pire libala ya ba temps mo pena ya tokoloba na te o avandi on de ba pire et ya ba temps difficile za ke mbongo eza soute o ka pena mo crise économique mo boyo mo eza ba temps difficile. Eza ba temps difficile mais congolais comme linga ko landela mamba bat bo mona ke bo landela bo mona kokete na mobali ne lisu na internet te bo linga bo yasko ko luka matière e pa na bango moko kokete sasa zala mayele ba luka ba yasko e pa na yo monde ba loba boy ti ba luka ba lobisa o pour que ba zo vraie matière na minute o matière ezate ke o kokete ba boya ni mutu ana matière ate na minute o donc mutu ana ote ngana ana audio ot azate ba biloba lo ba nyoso mona internet ba oya koloba po ba na posa yo moko bimisa ngona munoko donc soki ka bo memami yo na mobali na yo bo memami na système ya réseaux sociaux bo yo pesa batunde matière alors bo va na bino kimia ngana ibi koketa ça aza fille moko azaka très sage alors vanda kimia ata kutu ba yeba commenter ata kutu ba yeba fingi bino moko mwasi na mobali comme boyebi ke boboyani bino te bino moko nde boyebi ke boboyani te alors moyebi ya kolanda ote balobaki basalaki ezate po bino mo boyebi ke bino mibale bozana bolingo boboyani te parfois libala ezalaka bongo moko ekebo moko ekebo moko ezongi bo alors bo garder silence so bo garder silence nde ezala bien. Oh, c'est important, boyebi likambu bo sala, c'est tout. Moi, c'est un bal bayeba likambu bo sala. Ata internet boyebo lobby bangomi balende bayebi likambu bo sala. Doba boye na tote etali bangomi bale po bangomi bale nde bayebi likambu bo sala. Ngana yo to yebi likambu kokete o sala te. D'ailleurs tant kokete sola na mobile na ezarande na privé. Ba sola bangomi bale ba bimisa na internet. Te bino kama mona kokete bimisa na internet, ba sola kina bote image azu ba audio bimisa na internet. No boyoka ba audio na bango bimate. Alors comme no boyoka ba audio na bango bimate bo luka pete ke ba audio na bango bima. Boyoka no ba audio na bango bimate bo luka pete e bima. Po boyoka na nte e bima bo luka pete e bima. To vanda kimia botika batuna libala na bango ba vanda basa mabala na bango nde ba osa libala na bango botika bango na libala na bango e ya buto e ya moi etali bango etali biso te. E ya butu e ya moi etali kokete na mobali na etali biso te yango nde eza important. Merci bandeko bolanda Irsi Botelo TV wanga na yela bino tu ngalinga te batu bayaka ofinga baninga ngalinga te batu bayaka olobaka bablo mobo o eza kitoko te. J'aime pas ça. Na linga biloko wana te, na linga kabiloko wana te, na linga biloko wana te. Yongo bomoni nga na yaka toujours na bamaram na nga na yaka toujours koloba surtout mamba libala na linga te bat basakana na libala baninga. Libala ya passe, libala ya facilité. Libala za vraiment difficile ya facilité. Alors nga na linga te bato basakana na libala baninga babala ndi bino bozaka babala na ke kenda ki bo ezonga ki basala ki bo na linga biloko wana te. Na linga vraiment biloko wana te. Yoko bomoni toujours to yaka liboso na bino tango likambo eza to ye liboso na bino koloba tango likambo eza to ye liboso na bino vraiment koloba yango nde eza important pona biso. Merci bandeko bolanda Irsi Botelo TV, merci na bino boze belo bolingaka biso o bolandaka biso o vraiment biso pe to lingaka. Alors merci bandeko nanga ba o nyonso bozalaki wana pona ko encourager to pe pona ko commenter to pe pona ko aimer ba vidéo Irsi Botelo TV nzamba lola a pambola bino ngana lobaka na ngai toujours
nalobaka na ngai toujours oyo amoni kaza na remarque ya kosala contacte Isil Botelo TV ba remarque na bino ezalaka vraiment important mpona biso. Alors bandeko boyaka kofinga na tolingaka mafinga te biso tozalaka respect tolingaka pe te bato oyo bazalaka baimpoli donc nde biso to respecte bino nde bino pe bo respectaka biso. Merci beaucoup bandeko bozalaka vraiment elongo na biso surtout mingi bao bo partager nalobaka toujours partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzamba lola ako pambola yo wana toyaki kolobela likamba coquette ça santuka coquette ça zwa soin ya bana na yo zwa soin mobile na yo zwa soin bébé na yo kolanda bilobela ya TikTok to pe ya YouTube to pe ya Facebook te ezaka bilobela to choyoka kuna bote image ya lobi mensonge na kofinga elongola nango mutu kibuyo te donc mensonge na kofinga eboma mutu te longola pe mutu kibuyo te donc ekolongola oyo ozate kolanda te beta kara et aux amalamu mingi. Wanangana bien tokutani à la prochaine occasion soki yesu a zongite. Merci beaucoup na bino nyonso obu soutenara biso de loin ou de près nzamba lola azala elongo na bino. Merci, bisous, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Isil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.